Bana Congo, bandeko tout bolanda biso partout à travers le monde. Émission Vito Parle, eza émission ba découverte, totambolaka partout, vraiment lelo tokosola moi mingi masolo etali artiste et musicien Fabregas o na lobaka lelo soki totali ba artiste oyo basali ligne ya musique nga lobaka tozana ba artiste misatu mama Tchala mwana créé la biso Mutwashi Kofi Olomide a créé la biso Tchacho. Fabregas a créé lignée Tilelo Pesango Kombote. Tosolana artiste et musicien Materazi. Oyo nzembo na ye ezana polémique ya ba blague té. Ezana polémique ya ba blague té. Tosola moi muke a toye ba évolution mouvement, toye ba santé ya Fabregas, toye ba bilo bonini asika bazo préparer sur le marché. Materazi artiste bonjour. Bonjour, Santélite. Bonjour et belé. Danger, yo et puis bonjour à tout le monde partout dans le monde entier. Et puis la PC vraiment sous merci. Pour na bamato ina bango ba défi biso pour bango ndeba patron na biso. Je ta ba domestique ça la boulot pour na bango. En tout cas, ndeba ya manze munanga kitoko. Merci. Félicitations d'abord on a Moussala pour quand même Moussala na yo ba toto ba ondima. Merci beaucoup. Voilà. Pour na rada na ba chance ba na ila na ba assurance mo ba grand frère na belé wanda yosanga arrêté solingi boulot. Voilà. Au moins ba réussite bien. Et puis maestro panda yosanga bon yango elekela ngati. Materazi makambo e bandaira net maseki ya mo tozo fanda to boulé que non Matera ozo préparer nini mo ba parcours belé belo beta est-ce qu'on dit que lelo mokile ko yebo na niveau yebo lelo te na eba été comme abomé na déterminé voilà na déterminé et puis nzambe auto sambela nzamba ma atika bisote yimto chenga coup de pouce et puis na kota na nzela maestro et comme lelo voilà Matera ngana ebio mwakala ava Fabregas ebayo na yabi ke héritier zana na maison mère. Vous allez vraiment répéter en coulisses. Vous avez parmi les musiciens ou héritiers, vous allez répéter en coulisses. Est-ce que vous allez avoir boule un jour que vous se retrouvez dans le mouvement à Maestro Fabregas? Non, héritier Watanabe, boss live, à grand frère propre, que je salue en passant à côté de ça. On a un grand frère, tous les gars, moment où il est bien, on a épée. Sauf que, destin moutou, nous avons un peu de baka. Il y a un Maestro Fabregas, on a boulot, on a pas mal. Et puis, on n'a pas ça, le boulot n'est pas mal côté de ça. C'est ça, quoi. Voilà, Matera, les lots moni, rien à commenter, rien à dire. Moussala vraiment, batutu, ba zone d'ima, est-ce que vous avez que ça soit première vocale au sala na kacha mouvement? Première vocale yaki. Bébé na travailler na perte, belasto kashoka bolingo na simbisaki na maboko mwana yo. Nzoga ko misango na motema te bolingo lolem, le lolo bi vérité. Nzambe zala na akufate na bika bongo na témoigner. Na isaken piana ke bolingo zamboka ta ko chalokolo. Matera boye na lala na ngaliema. Kuna to sengi do dokolo bako yokela yo ata mawate nzambe na démissionner. Apona na Yesu. Komi boma e pana ngeza solution ya bien. Poko vivre ngamba weza lisusu na tina temoto na linga keke na ye. Sheri na ngazala mangozongela. Katantima na komi na ba pense bele. Izo senga sefululu na litanga ya maya miso ya molonga ninanga. Apona na Yesu. Les bien malades qui on n'en profite jamais. Nana toni so sina motema nanga
maman Lili Kazibula. Kongo artiste Bastien papa c'est 8. Héritier de moti mananga. Après Susu. Unité centrale moti mananga yo. Dans mon cœur tous les drapeaux ils ont pépa. Après Susu. Na mi beze bana mobimba loko lambeka. Nanga bramandi mako sacrifier mwana nese moko. Tianga na itelo. Pelisa na yo moto po yoza spécialiste na matura bolingo. Cédric Bakamunanga. Après tu es comme solo mon passionnel. Voilà, merci. Ndeko Materazi, oyaki pe musique quand même impiaker. Lelo Fabregas a salé grâce. Okomo tambola pe na mabende. Lobi lisusu zalaka parmi okota na mulongo ya bateau reconnaissance zalaka mwa muke. Non, sauf que Makamboué, ça les matins sous 19h, 20h. Non, on est bien moté. Maestro Fabo, Azapena, net deuxième père nanga. Nanenga mabete. Oya, lobinga na bien moté. Mazam to muto bakisi pierre na makam nangai na carrière nanga. Ozomona te ngana reconnaître le lot que ken piana satellite a changa pe coup de pouce. Mais tous arano sauté. Voilà. Matera ngana ebara vina yo ego se panuir kaka o kende liboso parce que ozaba ngana yabi mo ba histoire no ebele famille a père babwaki sayo basundola yo Matera yenga na kata kitambo souffrance wapi est-ce que lelo famille na bino ba comment reconnaître yo par rapport ya ndenge kala batika ka isolé konza famille nakoma ko likonza famille pona ngande bando sala bongo bando sala ngabi pona koma na koma esprit voilà na mon esprit na koma mobali quoi ba sala ngabi en tout cas merci na famille na ngai conseil nini opesa ba parents o bazala ka boti mwana zokola peut-être moi ba négligence papa zo sala neti ignorer mwana o ye moko aboti conseil nini opesa bango parce que yo moko uti na même exemple on tenga bon na conseil na kopesa bango te plus ba sala ndingo na po bana bazala pena ba courage à koluka loko ngai soki moi na dépendra toujours na poche papa ko daye pe lelo e ko mame tant que ba parents na biso bazala tam so l'action déjà qui a ko choper libanda bongo mais a l'action pena qui faut oye kolada osomba oye kolada ko yeba près kwanga ya zana envie c'est ça. Est-ce que Matera ozora pétain ya kokuta na ba camarade na yo o pasana bango ba moment vraiment difficile o ezalaka que non bola l'ensemble bozo partager li place moko est-ce que bozora temps ya kokuta na bango si mais sauf que ba mususu bazara sona mboko te mais c'est normalement neti Hervé Petit Pitopale Pitopale na mona bazara sona mboko te ba baze beli ba masana Olivada baze beli tokuta na to na bango ba boule bilele bato ebele bakalo boutique pomba swaki tout ça na bango tout na rana bango c'est facile il y a un leader à jeune oiseau diriger est-ce que ça facile de bomona ka Fabregas aza leader au boza bon ba préparer ba âge moko bon est-ce que ça la facile que leader au boza na préparer ba âge moko diriger te maramona ils au moins maestro AGS et le banango le te mouton moutunde ndeta boye webi poani ni tozala ka ngale ki na oyo venanga po ebe o géringa c'est ça ya ngona tozala na maestro abi o gérer biso tant que père yem to responsable biso yem to abi o gérer biso yango tozala ni ndeta boye atatu zana ngoto ebi ke père na biso papa kota a memé la biso voilà c'est ça voilà avec beaucoup d'efforts Fabre maestro na pese bambote vraiment maestro Fabregas bambote belé mais Fabregas luke la biso vraiment style oye la biso na musique nga souci nangeza la ka luke la biso kombo nango po Koffi Olomide a expliqué biso ye abimisa style chacho mama chala mwana mema biso na mutwashi Fabregas oye biso pe lignée ya sika o ata mokili boyi to bike Fabregas oye la biso modèle ya musique moko boy o etikala ko résister te na kati ya musique congolaise e hôtel ka baninga bo bandana bango o bo bandana bango na kati ya mouvement Fabregas lelo balongwa bakoma pe ya mususu ko ba n'importe quoi pona maestro ko bossa na peut-être ba effort o maestro sala po bakoma o bazalelo et ça la condamne non sauf que baninga na ngana ngana lelo na lo bana bango te sauf que mutu na mutu to za ba grand garçon
tous les grands garçons mutu na mutu comme on a magamuneti yana débit mutu so comme on a magamuneti yana kasikati mutu so on est comme na suka mutu na mutu azana bashona ye ponanga biso to tozabana na kati ya mouvement na baoba kenda na baoba zali tozabana na kati ya mouvement mutu na mutu ana reconnaissance na ye vers maestro selon de mutu na bouler bazabe mikolo na conseil na opesa bango musique et peso ba souvenir nini ya malonga bon sauf que magamonga na kanate yango le sali yango voilà na pena mabe na moni pena musique mais plus na lo baka bien onga na moni na musique ba mabe soit emso ya kosenga yo peut-être ba makambo to ko lo bate non yo moyebi yo kutoyebi famille na biso de A à Z na ko fela nani voilà ezaka kité nzambe na biso yo kilaba bana bazara neti moi jar avec la bango ma mto kelinga ma de côté mambo komi et puis na profiter na pesa maestro merci nzamba pambola ya baxele belé po biso to biga na simane voilà ngape na pesa maestro merci parce que quand encadrer batuboye ce n'est pas facile. Je pense que Fabregas aza artiste o azo sala lelo fierté ya musique na biso ya mboka telaka ngana benga ke générique ratakate album ratakate depuis banda bimisa ba album otamboli pe mo bamboka belé depuis bandi Dosilisie Bongonanga esili Dosilisi fini Ouais, espoir de King, l'imbiacador de King is back. Yo bongonanga artiste. Bino tout, bana King, bana monde tiembo zala awa. Na film news, espoir de King. Andi bozama nouvelle ya yo bongonanga nouvelle single avec J.S. Alice Gas Steve na pointe. Donc Ken Plania journaliste sans complexe bola na biso awa ndi yo bongonanga tika kombonanga yo bon soki olingi mwasi ya bosa na yo te kota enyongo kofuta te kota yenyongo kota my god yo takini kuna danger bagay donc shote ya musa yesa musana moi obini bona film ya film Ken Piana danger chroniqueur sans complexe il on a se plané en moi donc voilà base la yo bongonanga et puis ça pour bino tout quoi équipe te papa mwana angolais mundele européen ou asiatique donc et bin ça toi minga le baté musala ka yo bongonanga world yeah check. Ouais, ça va à mon niveau, na niveau nanga, na nenga kité, na ndako na biso na kwa mvie bandako mususu te. Bambonga na tambola na epi na sara na kini batu mususu pe bakenda bambonga musonga na kenda te basala ngo te. Naza na complexe moko te bamboka o maïso memanga na sava. Ya hôtel ya no padashi aza ya o boutine na ba souffrance belé na tiro yebi padashi aza o gratter trop chaque soir bo fanda kai azo fungola voix est-ce que bo benga na atilo na padashi ça la chaque jour soit na Kinshasa tous à chaque jour l'anniversaire na tous à la guine tous à ensemble tous à nae soit na Lubumbashi ndaki na Lubumbashi bo to benga na tous à chaque jour ya hôtel ya no padashi amati avion ake balance na Olympia et ça la gonde te za ponanga ezara honneur na biso même honneur na biso même de konanga Hervé Petit tana mona ida États-Unis bongo yaka honneur na biso et là ça ngape ke yo ke na ngote me lobi ko ke na voilà et mambo penga pe na osala de konanga supporter la pi matériel ça osala mais lobi pe na osala c'est ça vision matérialisée zane vision na ngeza ke ba fanatique na nga ba pesa nga matoi na domestique na bango ba pesa un peu sous temps na sala befort ya luka ba mélodie bien na sa fort ya sala bango toujours plaisir nga na domestique na bango patron na nga na décevoir bango
na makambo ebelo bosala bozobinisa mboka balobi partout batutu ba d'accord na musique na bino à faire combattant ozo faire pousser musique na biso et avancer libanda mboka te ba artiste moyen ba beta libanda ezate na moi ba œuvre belé o bondimisi mokili fallait normalement bobeta ba salle et belé o eza na Europe États-Unis partout rolo banini par rapport ya Masoloan. Et même mambo taranga biso de ga lelo mambo ba vie na biso ba père na biso ba onde ba ko sala nga plus nga ba pesa mato na yemba. Soko ka tanzembo na ote. Nzembo yango obligé. Bolingo ekomi raison et comme une perturbation et créer compréhension yango nazolela ozoyoka ngaite mongongo ekaoki mobange perdaka yaye bote Poche posani Mekazingana zozanga Benwili na ngai Tina na yebite Nakupenda sana I love you Benwili mon amour Maestro sebelaga Zozo pesa ko Chelia zo komponde Atomola mosapi Boli mweza na gelengi Soko linga moto Soko lobi je t'aime Ye pas songi se lo je t'aime Nakupenda sana Benwili I love you Stephanie Kobongo la chamante Nakupenda sana I love you Benwili mon amour Verbe mais jamais na kokyo pensé Kogonjige yango na le passé Omona ki Nasoyi bina ten oyekola Matera tofanda na vraiment trop tozomo batin ebele mais na ebela ka poza na domo ya ba parole oui yo mo yebi mamoko tu nga na ko beta tolote voilà na plus fona beta mukongo na ke liboso mamusu fo ba témoignage bino ba vie na biso bo beta ngo yango na ndi makambo nga ko lo bateke nga sala boy na sala boy bato ba sala be bon moi mama sala isimba na ko pesute voilà c'est ça kalozala oteka nzembo est-ce que les lois auraient sauté wana ya oteka mais yo mo mona teke na yibe na parolier voilà zo mo nzembo na ngaiti c'est la première thèse parmi ba nzembo voilà c'est ça voilà merci bande wotu bolanda biso Sir Pauline Lumumba Adel Joko Bagou danger Colombo ngazolia mbongo na ye Junior Mawete le boss de boss Junior Mawete Colombo ngazotambola na ba jet Colombo ngazana société ya ba avion boss Junior Mawete merci mon vieux Jimmy Bella au millionnaire na Jobu mauvais luson mbata yo sole libo za pamba te po akolo connexion Junior Mawete balobi ndenge tozala mona ba père na biso ba bemba saolona ndenge Junior Mawete azasiko na kati angola na profiter pina pese mbote côté za Junior Mawete les boss voilà ya yo yangwana voilà merci viens na Gauthier mascotte ya wile toka yo yebi merci Angel Muswahili Makizembe est-ce que vous avez préparé le roman à Sikate année cible album à mettre tout préparons tout doucement mais bah c'est pour les belina na kachwa na batu ba chaka matoi na bangonde ba mesana pe service ba za makambo bien na kati bo annonçaki biso dans sa lokolo oh bo annonçaki biso dans sa lokolo est-ce que voilà to tala pe moi pas moi zoto ebina te lokolo ebina Respiration en Fabregas à Zagab. Te yema abina concentré, sotali bon sotali mboma malamba ba ngona banzete na ngoya. Voilà. Azana concentré après ça se consomme sauter. Elle a quitté beau travail, ce qui tout travail te ba tout les cabines. Mais Tommy pesa na travail ya monde salaire mais ya ngomoni na nzemu na nga lobi maestro sepela kasoko za pesa ko chaliazo comprendre ya tombola mo sapi. C'est ça. Na mitunaka bon question eza par curiosité kaka na tunaka conception ba générique ya Fabregas nani ngwa sala conception parce que ba générique ya Fabregas e comme ça nga na ba raté nani asala ka conception ba jet po et raté en plus conception na yemoko mettre et puis na moto sala clip voilà ba buta la
Pour les son au plus de ça clip. À chaque fois ça là ça pour proposer. Tenga linga na place on a to chabu mais plus ya ba idée na. Voilà. Ouais. Pour idée ana ya générique ya suko pambola ba jaloux. Obi ke lekela nga fo. Abeti générique qui moko simple mais on sentir kilo na ndenge ya robini sabato. Te j'ai pena bien. Même ngande na boye lelo na vous avez na balarte mais cop na bien. Voilà. À travers maestro na cop. Voilà, merci. Materazi, tozo kende na biso na suka, to kende na biso na suka, na habité ba projet na bino ezanini. Bokoma na de orchestre. To comment na de orchestre mais ngaka na tous les deux orchestres na. Pour ngaza mission maestro depuis banda. Voilà. Dans tous les deux. Bino boza ba soldat tango. Oui, ngaza la wana depuis mamuto banda ngaza la. C'est ça. Light Music Villanova. Ngana zalaka wana. Voilà. Ba projet zanini. Est-ce que tu es la générique ou bien la compagnie à Banzem 2019 cible album à mettre bima mais ba surprise les belé na katuana. Voilà. Cible ça on a tout préparant tout doucement. Pour ba mon passionné date ça là on te pesa ngo batu nesi pona nga ezakada nzembo na ngate. Exa nzembo ya batu na pesa na pesa na sali lango da ba patron nga ya on a profité na pesa vie na nga ben wili les gabonais. Mutu na embela nzembo wana. Voilà. Mobile ya Stéphanie Kobongo la charmante. On a profité de ça. Mbote Gotaza, papa, père Élysée et grâce à PC Bambote Gotaza. Voilà, merci, boss de boss. Junior Mawete, Colombo Ngazoli Mbongonaï. Colombo Ngazotambo na ba jet naï. Colombo Ngaza société ba avion naï. Likuniate jalousie. Merci, merci Nabiso Pauline Lumumba. Obe lomo na comprendre. Ba tebe ba sala en émission ba gafara po ba maïlet. Voilà. Wane laxini. Si. Té, la plupart ba natala vena be monsieur Belé. Mutu so lo ba ah, na ça na émission na Ken Pianate. Voilà. Mais OK. Hier, ça l'émission c'est l'homme tout na opé. Voilà. C'est ça. Merci. Merci beaucoup Matera. Ça lui venait déranger tes hommes déranger. Voilà. Merci Matera. N'habité na roti que l'opé mikote. On ça la plaisir na maestro Fabregas. Sœur Nathalie Neymar, Adèle Djoko Bagou Danger. Adèle Djoko Bagou Danger. Bagou Danger. Regarde mata Serga Sadam. Sarah Matos. Sarah Zolanda Biso, na habité Adèle Djoko Bagou Danger za de amutu na no boire avec Petro. C'est Adèle Djoko Bagou Danger, Serka Sadams et puis na moni vient na Kaska Serka, les tempêtes du désert. Et puis na moni Patrick Mavungu Louison Mbata na Cape Town. Obrinda ya Johnny Bondonga et puis na moni mutu de moi Bibonzinga. Voilà, merci. Na otikelo micro yemba Sarah moi na gitamba propre. Merci à Sœur Pauline Lumumba. Trésege Moussa la demi-die Youssou Pourra d'ailleurs yebi Selem Fumu nakati ya Paris wana Selem Fumu Rosimbuta yo yebi ngana suki nanga awa Angel Mouswaili Makizembe ingénieur Aloïse Kokwa Rafati Makizembe balobi Fabregas artiste oyo lelo il faut tobete la game maboko tobete la ba artiste maboko il faut tobete la Fabregas maboko pour azo sala musala na ye très bien. Alors Matera na tigele au micro tukutana à la prochaine occasion. En tout cas merci pour notre autorisation. Maman bofé za randa na bino quoi. Na profiter na pesa vie na Serge Djino Lokoki et puis na moya Josar Keba et puis na batutu ba minanga sur Facebook batutu ba souhaiter ngai bon anniversaire pour Nangai. En tout cas merci na lingi bino trop naza travailleur na bino bopé sangatan na ndosaka bula bien pour na bino pona kokanga poko batiaka mokwana mota moto pe ndosi de kasi Ben William silisinga mayele na télécharger ba parole d'amour pona lobela ye kasi alingite olingi nini Stéphanie kobongo ya motema na zombelo biberon de jelo nzeta dolare Adèle Djoko Bagou Danger, Rigane Mata, Serka Sadams, Douria Kitoko, mon boss maestro Fabo, ya Christian de Cornes, et puis Nabatutu Balande Bisso, merci beaucoup. Alda